Hello la famille, hello libota. Esengo mingi ya ko présenter biso résidence oyo ya kitoko pe propre oyo. Oyo batie na prix ya 85 000 $ à discuter. Donc prix ezalaki moi likolo, mais lelo oyo prix échangé. Yango bomoni tozongisa yango lisusu na marché na mokolo ya lelo. Donc résidence na biso yango oyo eza ya plus de 16 mètres carrés fois 18. Donc eza vraiment munene, eza dimension ya bien. Onyos ozomona eza espace à parking et ndako eza ndako ya 3 chambres, salon, cuisine, 2 salles de bain, toilette visiteurs eza ndenga libanda. Je crois que air to banda robaluka lupango mobimba boromona, air to zota ya kotambola boromona. Donc eza résidence oyo et utaki kotongama bakala mingi te, donc ça lit pas même 3 ans, pas même 3 ans. Donc mais lelo oyo mutu oyo donc kolo na yango atia yango na marché a contacter biso po to tchela yango na marché. Donc air ozomona boye ozomona qualité lupango, ozomona lupango ndenge zali et puis donc ozomona munene ya parking ndenge zali et puis propriété. Donc lupango oyo na lobi ba tia yango 85 000 $ à discuter. Dans le pan est très bien, très propre, très classe. Je crois que air tota vidéo to rekota na kati to rezo tan ya kotala marmio so ndenge zali mena weleli kopé sa prix parce que prix equity. Donc to bandi lelo la prix pour prix equity na lobi bien 85 000 $ à discuter. Donc awa to za na commune ya Mongafula na quartier Kimberley City Kimboala. Donc eza la quartier moro ya bien air bobima libanda to remona emplacement ndenge zali, quartier ndenge zali, courant ibetalala. Donc quartier est très kitoko, très propre, accessibilité 5 sur 5. Ata oyena vélo oko matina lupango ata ba meme na pusu olongo esiko zali tio ya boy. Donc ezala makadam o ba uto sala sika oyo eleki. Donc maradam erolekati côté ndako na biso oyo ezali. Donc wana pona ba o ba kozala intéressé na lobi bien pona ba o ba kozala intéressé ba bengi biso numéro est affiché na se ya écran na bino wana 24h/24 troyamba bino. Donc bonne chance na ba onyos ba kozala intéressé et là to tiki bino bo continuer ta vidéo ti na suka biso to suki awa. Merci beaucoup, bye bye. Avez-vous une maison à construire, à renouveler ou à modifier? Avez-vous besoin d'un contrôle et suivi chantier? Ne cherchez plus. Avec un esprit de confiance et d'efficacité, la fidélité sera de guise avec nous. L'Agence congolaise de prestations et services SRL, la seule société qui vous offre de services de qualité dans la construction de bâtiments. Nos équipes travaillent autour des 6 points principaux.